Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka. Bienvenue dans ma chère internaute, il y a www.infoplis.org avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise car on est Naïb Sarabino. D'abord, avant tout commencer, dans le monde entier, na moniwana, balobi ke mikolo toza na masolo ya ngoma business na kati ya Risi wazolanda avec le boss Amisi Ngoma na kati ya Risi wana zolanda na bosanité yeba bengake Mustafa Kobange balobi na kati ya États-Unis na California na bosanité Dido Lwamboshi babi na États-Unis na kati ya Dallas babi mutazo sala Peggy Titan mikolo ndenge boyebi ba cher internaute Peggy Titan babenganga le roi de l'actualité musicale. Donc les no bomoninga a naza vraiment na commune ya Kitambo o vraiment na ekosolola na artiste na biso star munene donc leader ya ba lettre F Fila Basele babi ke yende le roi ya Kunga ye muto yemba mazong sarabiso na ba nostalgique ya ba papa na biso tabulay ya ba ve na biso pe oyo batika pe biso ebele bazali ba lukola ba kin mené à papa Wemba à son âme vraiment Tilelo Tokanisara Bango Nazawa na Fila Basele les leaders la lettre F. Déjà je veux le dire bonjour Fila Basele. Bonjour Peggy Titan. Bonne santé. Voilà mon très bien. Na moni oye na Kinshasa malgré que bazela kio na ba moi où tu koleka ou ya quitté parce que Kinshasa bané kozela oya mais par rapport ya eloko tu ko bete la biso amour fou ba sepel nango ba apprécier ngo ba séjour na Kinshasa ezoleka boni. Ouais, ça fait déjà 5 jours Nazawa, donc ils ont les cas très bien. Donc vraiment ces jours Parlons maintenant de 4 ans depuis la mort de King Kassere Menea. Je pense que vous êtes parmi les ex-musiciens, dans tout le bara, les musiciens, il y a Victoria, Obimawana. Et là, on a par rapport à Kad Nassir, Ozaki, Napoto, Talaki, cette fois-ci, organisation à 4e anniversaire. Et là, on se sentait un peu mal par rapport à 4e anniversaire, il y a King Kassere Menea. Bon, par rapport à 4e anniversaire, vraiment, événement vraiment. Même premier anniversaire, 2e, 3e, 4e, les Aranangoka pareil. Donc, mais grand événement pour l'anniversaire, il y a Kester vraiment dans les Salamaté. Le premier anniversaire, Badbasalani. Tout ça n'a rien. Et puis, au événement, nous avons pour la Kester. Au Rarao, nous avons Victoria, moi, Bettina Massina, Victoria, moi, Bettina Paris, Victoria, moi, Bettina Allemagne. Mais concert vraiment pour honneur à Kester dans les Salamaté. L'anniversaire, tout le monde. On a honneur, on a grandeur à Kester. Parce que on a participé à l'anniversaire, il y a artiste Moussous. Parce que dernièrement, tout a participé à l'anniversaire, il y a Taboulay. Tout ça, on a une salle Moro réservoir. Et cette grande salle à Paris, reconnue partout dans le monde. Sur une petite salle réservoir à Paris, pour le monde. Donc, ils ont répondre à la grandeur, il y a Taboulay, mais grandeur, il y a Kester. Donc, tout ce qu'on a, tout ça, les locaux m'ont bien fait. Tout ça, là, juste ma petite affaire moto, ça, là, c'est ça. Hein. C'est par rapport à ça. Mais na komba Kester na to sala rien. Na mona pna lo monte bolobi na nga tale pesa exemple lo mo bita lo kwane salamaki pour l'honneur à Kester rien. Au mona ga petit mo boito ba massa mo to ba grand frère mo ba sala lo na bango. Donc on a bis salle réservoir pour na taboulay et le bébélé. Merci beaucoup Fila Basele, on continue avec toi. Vous avez parmi Banao vraiment vous avez fierté à Victoria parce que Bokenaï Bobeta qui zénith. Est-ce que pour nous ça le plaisir dans ma chère internet surtout Bazola Nabiso partout dans le monde na Canada dit de la Boche pas dans la carte Dallas on a sûr est-ce que au ça là moi et le moment où se référer par rapport à 4e anniversaire les cas qui maintenant on a Kinshasa moi nostalgique mon boy pour nato kanisa lisusu King Kassere Menea na voix qui toko oyo zala nango. France à la Tabidjan, pour Abidjan to imane Diona Olympia.
so beti Kinkeser mené à Victoria na Abidjan bomona toyemana Seli sola ya pamba Seli sola ya pamba ngai mopaya na yeba tewo tutu ngai na pongi e mama ake Abidjan nakanisi tango na yo natutaka tolongo oye emene ya mosika na ngai ngai nazangi na ngai selo ambozo kulutu ya lili ya bongisa tali loba ya suka mwana mama mama kambo ya mokili ekobima kamwa tutulanda saba lingo pesanga kilongo ngana sela se mokolo kozonga na yeba soki balingo na yo esalisa ya sala tutu nanga mama ake Abidjan maboko vraiment très belle voix très belle voix l'autre sont encore l'émission dans ndenge pour tous na place mo calme mais vraiment donc so bobeti fila basi bobeti Kinkeser mené à Abidjan Olympia vraiment ba couleur pour comprendre que vraiment que nous s'agit en on a pesi batu en wana. Je pense que ça lui plaisir na Miss Ngoma Loris Noir depuis Russie et ça lui fait plaisir na dit Dolo Boshi balobi que vraiment États-Unis vraiment zo soutenir Peggy Titan na Katia Dallas wana donc Phila Basile. Parlons maintenant de toi maintenant parce que tout cela qui par rapport à la place babi parler ce qu'elle a parlé tout cela ce qu'on a eu depuis que tu as commencé qui effort personnel il y a eu Moko le Lausanne Orchestre ça fait combien d'années? Bah 3 ans, hein, disons, peut-être 3 ans. Est-ce que bilan est négatif ou positif? Bon, bilan, ils allaient dans bon, tout ça dans le studio, je peux dire. Studio nano. Studio nano. Mais parce que déjà pour nous travailler l'album moi 70% de on a battu poto. Battu poto vraiment ici. Mais bah boulet c'est à qui il faut Hollande la championnat ou bien. On va mettre ça qui n'est pas souba on a caprice bazar aux anneaux professionnels mais parce que mon musique va être en la passion avec amour et puis la vision soit dans la vision on doit comprendre les mambo salate et on va mettre mina ya Congo ba ba barangote mais il y a un moment où on cadre bango boulot qui malé vraiment bilan la bango bon ça va. Phila Basile, ils ont un vocal moko où il sera vraiment rage dans l'album Yandekona Ferregola où vraiment basantara que Phila Basile les maris qui poto baluba qui poto des cimetières des musiciens mais tout ça qui surpris que na nze boana digi ils ont vraiment vocal moko tout le bati lelo batu vraiment sur bayo qui on va s'épeler là. Est-ce que pour nous ça plaisir na bachar internet na biso avant d'aborder toutes nos questions où ça il a bango morceau ana parce que batu so comment le bayo ils a rayoté na habité ça par rapport il y a conflit mais non linga vraiment ningoza en émission oyo info plus Peggy Titan le parallèlo linga d'abord avant na tout na motuna où ça na vocal wana ou vraiment qui chassa ils soit pesa confiance bakanisa que niveau kenagi potoka kofanda mais ndekona Ferregola apesara yo je peux pas dire chance peut-être à bengaka coup de pouce par rapport à voix non santé que aux puissants. Oui Olobina Sani je n'ai pas compris la question. Non avant d'écouter la question nango ça non plaisir na bachar internet. Ah ça plaisir. Ah oui na bachar internet na vocal wana ya digi vocal Phila Basile la salle au tilelo donc on dit que tilelo vocal wana Patrick Maloavengi Global Express à Lingaga Templar Massamba Jean-Paul Elessé na Toronto Sam Masakila voilà nous allons okotanga tina makila zinda yamato sekisaka nga na putu bazikiziki osala kanga zinda soki nakanisi loketo na yo ya tatu Brino Beliko ya Gilles Giombele Titan si
Je pense que ça lui plaisir na bana nyonso ya Canada Henri Modogolo ngwazai kolanda ngai bato nyonso balingaka peki titan mao chechum papa na Eli Preston azolanda nga ya joli mabeka balobi ya joli mabeka papa na Jorcia mabeka vocal wana est-ce que vous s'attendra que vocal wana na disque wana et qu'on frapper parce que na sûr na Kinshasa le monde entier ils aura parmi ma mère vocale yandie moana au tilelo so ba yokio même ba papa na biso papa wemba même si azalate mais andima on a vocal wana parce que vocal wana na nzembo wana marie nzembo za bien mais vocal non c'est comme si et dominaka même na puissance yanzembo. Bon, bon, quand on domine parce que ma voix n'a pas besoin de cœur parce que dans ça qui me voit beaucoup Jesus nazalana nous nasi kanangai akilibité ezaleli na yo on avance qui sanga bo comme lengi sanga ma voix tout en osalango moto sala quoi ma voix quoi ba momi donc on a qui dans sala pena vocal wana et ça le quoi moi ko dominer mais bon il y a encore dominé, il y a des couleurs, ça qui est bien. Et puis, bon, vocal, normalement, disque, on a presque un tout. Tout. Après, il y a un vocal, un disque. Et ça, vocal, on va longo la vocal. Vocal, on a vocal, on va longo la. Parce que na sala mi balé. Parce que yango na mona na mbaka mo mulai me ba mayo na mbaka ezalaka ba mayi mo pe kitoko. Mais tant disque bimi na mona vocal wana elongwe batiki ya zinda. Donc bon, zinda appelé lopé ba sepela kanango. Donc ezali kaka bon. Ezaka ba œuvre kaka toyoti kala mokili po. Et ça là ba fan bien, ba fan ba sepela. Après apport nayo na disque ya Ferrego là, tu as comment on a moins mésentente entre toi et Ferrego là. Et puis c'était quoi d'abord? Non, on y va mission comment talango c'est comme ça la moko comme moko ya moni photo et tout na matro et comme appelle monotonie la mission quand la répondre à la question je peux pas. Secret dans les années, on a vu non si les lozo oso maintenir en haut. Est-ce que les lozo a conscient que au côté de la bibliothèque il y a musique à Congo? Bon, ko le baké naza conscient, on a le point naza on a comme une grosse tête parce que au début de carrière en solo nanga on a le baké na c'est juste que ce qui est le biboé il a flair au pessinga donc comme toi tu n'es pas moi. Donc il faut recevoir un lobby. Mais bon, ceux qui ont côté na bandi côté na recevoir parce que faut travailler car toujours travailler car toujours. Na to quotidien mais toujours le katokota. Mais ça va. Leader à la lettre F, je pense qu'il y a un problème par rapport au Toebi Lelopé bateau bazai corénien. Comme on a une lettre F, mais fil à passer le temps où il y a Kimbala moko leader à lettre F quelque part et dérangeant mon tout est zalaka selon yo au bimisa idée wana parce que au yebi que on a voix qui toko au talabande de commission na simate ngala to mona yo do sala ba analyse na yo o mona ngo yo ko ça ba réalité mais au lobby ngo yo moka déjà leader à lettre F c'est comme yo pendant déjà lobby à voix donc je suis d'accord avec toi parce que sur zo lobake bon, on a commis ça comme leader à lettre FT. Au moni de na spikaka batu, au moni tangu tokola ka. Pourquoi on a Congo ba pesio? Est-ce que ça t'endaki nango? Taba peso kombwana. Ozo betango kara, otu na mendeni yo pesinga kombwana. Na peso kombo. Si comment on le peso kotayo, ezokotayo ti le lopé fila basé les leaders à lettre F. Il faut poser les ba o ba baza. Il faut pas poser ma question il y a un leader na bango na makamnini tant que le voix alors je sais pas mais ça rango eza bilongo ba futilité ça longo ba polémique ba créer ça combo ba pesi mais ça longo na ndenge ya polémique té et alors ndenge polémique parce que moi ba musicien tout na mokili mon ça kana titre na ye mais ngana mi pesi titre té na bi jamais file ba c'est leader ba lettre F mais tant na yo ka ngona na ki surpris pour na tali pena ba lettre F ngo bango tout na monique c'est normal, il faut. Et là, c'est art. Tout le monde art dans mon kile. Ba forme, ba ki bogar, ba car, ba palais, c'est ba futilité. Auto tigre ba tu na mon kile, so to daye et ça la rendre musique. Le yangom des arts sacré, yangom ça la voix, yangom ça la musique.
donc tant toujours mon que toujours on la futilité pour comprendre que fil à les leaders va être fait à titre mais titre on a peut-être et ça nango pas musu ba mipesa kombo on a Seigneur Rochero il est Seigneur na quoi naé tant mipesa ngo pe ba yo Seigneur yo nani et ça kombo ba lo ba na musique mais ça nango il est souverain banane roi de la forêt et banango banango dans la forêt mais ça les titres monte na mutambe pe saraye on se comprendre que les alango pour la polémique te alango pe pour na ko mi pesa soki ba bon gay wana te mais bon nga pena wana te ça ba ezaka musique te mais soki to su ba kombo wana c'est peut-être bateau to se peut ça bangonde ba pesa so ba kombo wana c'est comme nous pour na bango biso to mérite rande ba kombo wana fila ba c'est le travail d'être F zo mona ke okena mikili bana mikili ba yaka bandule langa pesa betaka o mona ke ndena yembaka F mo te tamsa o yemba bon o mona ke mutu na mutasa na qualité na ndeti masala ngai ipupa asala ka ba play a star na ba niveau na ye ngo ba ke na ba F surtout nous ba mususu mona ye pas libérer ba F na ndenge na ye mais tamsu soir na ngoyete bike catégorie par catégorie mon tamsu na catégorie fila numéro 1 na catégorie musu mona ya numéro 1 on a ya ko fâcheté mais comme bato ba catégorie tout monde na catégorie tout tamsu ata tamsu deuxième so bokena 6 à deuxième bokena voisin deuxième bokena ni ata deuxième bokena bugara ata deuxième bokena pala ata deuxième ou bien troisième ou quatrième vraiment banga ba silika mais ça ngo yango za non musique te ça non ba futilité ba pesa ba kombo king kesere mener ou ya za king mais ça kombo na et déranger papa mbate pas comme Nkuru mais ce qui papa m'a king kesere comme déranger c'est que il va sentir on dirait moi le mot zo déranger et puis ça kombo ngala ko tanga ba kombo msute petit frère pauvre Fabrice Salobi za maestro maestro na na kombo na est-ce que ba déranger na on est tous les ans ba kombo ba soaka mais ça ngo musique te. Et ça la question moko Doris Kangaza na Paris na si azolanda biso motema Nicole Panda azolanda biso depuis Paris alba ki so okutena fila basé lotunae fila basé la bon chanteur mais le problème c'est comme si stabilité ya kofanda na kin pour vraiment kota marambango c'est comme si azora vraiment conscience parce que ba biso za soko kepoto et puis kozonga na kin mais tala baleki kutu ba ya na sima déjà ba accroché fila basé tu penses quoi pour la musique et lelo surtout pour na yo moko consciemment et le nini vision ni nozo me mabato ko mela na poto parce que baloba ki koza na poto za cimetière ba musicien mais tout monde a quoi ya Kinshasa vision na yo pour na ko episa ba chaîne internet na so bazolanda biso na si maman Monique bat bazana Angola pe bande ko zela maman Monique na Luanda Yvette Mazeu Félicien Malonda sera Talunda ba petit nanga Luanda ba ebi que omoninga ye tolobaka musique poto ya cimetière ba musicien mais ndenge ozoyeba fila basele carrière nanga ezalaka na mikili bosala ba concert na ntango azalaka na bakini mamu nanga mpe kitaka bolelanga na akini mais soki na ekini mambo kitaka mais so na mikili bosanta onde mo elo mo eza ba clip à danger makambo à danger tozomona ba producteur tozomona ba tout oui ça sans concert sans grand concert. C'est dû à quoi? C'est dû que la ignorance. Il y a ignorance, le fanatisme. Où est Réniara? Où est Réniara? Oui, na poto, na Santarana, na starté, na Santarana utile la musique. Mais na qui na Santarana star, mais na utilité. On reprend 200 net au centre. Na qui ni pena mandou la langue bête na qui ni vraiment. Donc on a qui les pénations les gros sentis que na bakine na bangola partout. Et mes amis qui les utilisent en ndenge mususu. Mais mi qui les pénations na yekini ba vivre na ignorance. Maintenant mutu moso na yebo bomo na or mo mte yefo jongo photo bêtise concert mo mystique pour yimbisa su batabule na betation na mikil. Bulusco ba grand concert ba organiser na ba mikil. Conception na pourquoi na kini ça va te poser question. Bomo na o mutu boyardo beta concert sotali mutango artistiquement était à côté
soso na l'équipe émission de na l'équipe émission na boy na ça peut ba télé est-ce que parce que mon attaque na ole kana TV la bina na kin ba mon attaque na solo l'album eloko wana est-ce que mutant on tika ba numéro mutu na ngana bite fila ba sela en tout cas jonga za photo kanga to beta ezaka fo est-ce que ba producteur pa msu ba mona ka te ba mona ngate ndenge bo ba mona ba wana tendele et on vit en ignorance ok ngana zalaka trop utilisé na poto imagine toi ce que tu as fait une semaine na poto une semaine à kin na perdre combien na gagner combien to chaka part ba contrat na musu na betaka mais so taka bato ba sepela ba ya mingi na concert o to betaka e mona ya pa jonga to chaka to ba ndenge ba jonga to betaka pa chez jonga wana afuta ngai combien déjà na semaine bo benga ka botuni na semaine afuta ngai combien na semaine on se na betité siko à part on a ba contrat na kita musu na Lyon na Suisse na bengi bato mais oh déjà so contrat ba ya liban déjà te passe na ko staffé kaka bebo bengi mutu na so na perdre combien déjà la semaine so na bino le na TV bo mona ko lokuta mais ce que bo voulez que depuis na ya ko une semaine na beta na gagner combien na perdre combien pas no beloni pourquoi les qui n'a parlé au monde pendant banderole la monnaie intérêt à zobet fila basel au monde ça et bah que la star d'aki mais n'a mal utilisé par ignorance et par fanatisme tout le bénément en Angola dans le mois de novembre ba banderole les mataki na Angola mais fila basel tu peux pas venir au yete ba maman Monique ba na Luanda ba regen béton ba ndeko zelo bato balingaka belle musique na on a voix na kitoko pourquoi le banini na ba fan wana ba melomano ba ndeko zela en Angola ezaki nini producteur ndem tasola ki mabe ou bien fila basel les mutaboya ki ne contrat lisusu bon artiste aboya contraté hein artiste aboya contraté dans le baka là-bas la Luanda ngayo na sali des artistes donc je pense pas que soyez vraiment babeng singana gene Luanda na Rosalate na oyate donc na roya les artistes réponse tanga yangwana dans les artistes quoi les artistes ndeka bomona ba wana ba yaka po baza artiste ngape na artiste ma Monique na Luanda oyebi na artiste donc soya tuni je pense pas na zangi réponse en pesapo je pense pas que fille ba c'est les pena ba akiti l'équipe mobima pena ba guerrier ba kita kuna omoni bangola na ndena sina yena ngakala mais koya vraiment ngamoko nazo kokate fona yana mwa petit wana po na ba sentir ndule pena ya moni ngape mambalwa ndezo sala parce que producteur aninga me manga ba esprit monetka na ke ngamoko na louer batu na oyemba na batu mais chaleur ba petit na ngato zakana bango na kinya ile lo msusu ba petit ko ba kilibite yemba na mwelo mwa mkeba monoko na londa batala kilibite ça sur molo osa to sa noni ezalaki mokolo ya kembo na nzambe balinga oyo tozalaka na bango balingaka ngai mingi kasi moko azalaki na motema ya mabe akendeki kolinga oyo ya ngai fololo oyo nalingaka na motema na nga oyo botembe te naboyi kokumisa mabe oliboso bwanga o bami boya boya koto bongisa ya biso bolingo boya botembe te doge pengen konge bami ya mabe bani bakosi yanga tene ya moto lokola bakoyitaka mbisi na motalaka ebalenga mbona ngambo maswa ememinga etikinga na katikati ya ebale mbonge oo eaki na makasi ebimisi mongongo ya mabe. Merci beaucoup vraiment et ça lui plaisir na Iguette Mboko motema ya martyr Willu depuis Allemagne wana et ça lui fait plaisir yeba benga raye Feli Bankento balobi ke masolo pegi titan yo le parallèle de la presse congolaise na bosanité dit de la boshi balobi Dallas États-Unis balobi tombé topesi mbote pe na Bob Jonga les Parisiens Blaise Kingondi bamasa na ngai bango tout et puis topesi mbote na bana Paris tout Jean-Marie Malomba c'est les kana collection koloba forme donc le PDG Ali Maïmona
bah nous on kotaka le PDG Ali Maïmona. Tout le belasco makamouya titre oyo vraiment nzembo oyo so binisa tout le baraki ba bini na ndenga rumba ba zongi mana nostalgique. C'est comme si inspiration na o ezara mingi na musique ya kala. Mais nzembo amour fou même si tango lekana na ba TV na zanga mon côté ba tout ma ba oloba ke quelque part fil a raison ndenga mi benga ka leader la lettre F. Musique na biso ya lelo et comme mingi kaka trop chambre parce que yemoko monsieur Frank la benga ngo musique à chambre mais yo betaka mingi musique ba kolo par rapport ya titre oyo l'amour fou inspiration wana utaki wapi. Bon, inspiration amour fou ezali rumba authentique. Ya on a bien un rumba authentique. Parce que rumba autozo beta le lot de bobenga musique ba chambre. Mais na solo ina papa du novango. Soliste ya Taboulay. Au pena ba banda ba sala ba rumba pena, ba rumba biso beta ka pampa ba bisinga. Ba rumba bozo beta reza ba rumba etengama. Na bi oh, ve rumba etengama de rumba etengama donc ba tobina tabite, rumba etengama bi lisaka pe. Ba toko tapena ba piste. Mais koke na rumba tenga mate zala na rumba kaka donc il a bi rumba tenga c'est quoi avec ba son mususu bozo utiliser na tango na biso tondo bengo musique ba griot donc griot veut dire c'est quoi moni musique ba tout que na ba jeunesse tout que na biso ba jeune ba do la musique ani ki ba gato bivins pour moi même bazimba façon de chanter naé pour façon de chanter naé puis na ba son utilisé et ça qui ba rumba lelo surtout lelo ça ba rumba mais à part quoi les ba rumba té parce que ça qui ba son utilisé parce que rumba ça le colo na ba mambebele so beti pater au beta bongo ba chanter le ba rumba ba rythme boyo ba rythme so beta na petit so beta on a rumba le lieu comme il vogue robeta on t'en nzembu moko mais on a 10 chansons à rumba ça na ba rythme voilà et ça sont besoin utiliser et comme ba rumba R&B ba rumba comme ba rumba rap ba sont on utiliser na rap au monde attend sur bozo binangwa alors sikoyo ba son on a utiliser c'est comme ba toizo de musique à kala zali pena rumba authentique na ba danse wana na sir Dino Miyake oyemba nzembo wana mofu et o sepelisa bato belé o balanda biso na ba danse ya kala tout le monde ba danse père na biso nani Taboulay ya bando bina donc fila basilo za makasi na biloko kala pe na message moko ya makasi et bon eza ba danse moko facile pour monique mututu a joué aimé a zo mona zo za nango simple et puis vraiment amour fou ils ont des mots chant là faut pas qu'on se bien concentrer en parce que il a vraiment œuvre. Merci beaucoup, c'était là l'artiste Fila Bassé, les leaders à la lettre F. On est déjà à la fin, je pense que tout ceci séparé nae na nzembo kitoko. Oh vraiment bino batu a poto bolingara mingi nzembo wana vraiment. Dino Miyake l'hôpital. Dino Miyake na bige yozala na bien ka au bras droit ya mokonzi. Na linga vraiment par rapport nengo moni leader na yo leader à la lettre F nenga zawa ngana benga ka l'homme à la voix puissant. L'homme à la voix puissant. Emani Mwanza, ko sala Emani Mwanza te hein. Ba parole na ozani maloba na oni ko loba na ba cher internet ndenge ba séjour à Fila Bassé a on a kati la République démocratique du Congo précisément na Kinshasa. Ouais, merci Joe Titan. Yanga lep sa ba mingi ngong ebeti. C'est-à-dire la minute ngonga ebeti. Pona robanda na pesi bon séjour na leader ya ba lettre F. O ba bengi lelo na kombo ya Misien Nzambe akumisaka. Misien za na beauté ya ba bébé ya beauté lelo na monde. Ye ba bengi na kombo ya Fila Bassé. Leader ya ba lettre F. O ya boyi yango akota makolo na poche. Omondo o boyi ke Fila Bassé la leader F. Akota makolo na poche. C'est-à-dire devant nga pesi bango. Mingi ezaka ke Titan na minute oyo. Amour fou tombé. Il y a les jeunes milliardaires. Harry millionnaire, mais les jeunes milliardaires, Jean-Paul Eles, Maison Joda, Bia, Tété, Bokongonia, oh alors le pena donc Ngonga et Betty, Sabo, Borisate, on a le lettre F, Azar la loot. Il toka volangete kanya mele soupe. Donc loot ou boy fouchette amela soupe. Fila Bassé Azar loot.
soka tomboli soupe aromela bango fourchette batombola soupe yo na baki mikolo ezate ke okomolelo ya yo luka mapoko ya mama tobaki yo kosilisa ngo e ateke oluka makambu poko mobelela ya sani ya kotela aussi sango ina ya ngo obelela ya kaka yo mo makakai kaka yo mo finga kai aussi sango mingi ezaka ke Jean-Paul Elès, les jeunes millionnaires, les jeunes milliardaires. Il y a maman Tété Bokongonia na Toronto. Binga Botomba à papa. Binga Botomba fils à papa d'âge Mungamba, H Telecom l'ami des boss. Voilà. On a Jessica Nzinga na États-Unis. L'idée de la lettre F a aussi ça la bongo clip ya amour fou au bozomona na Toronto à salango bongo na niveau à Paris. Ça dit écoutez chez ya ngana benga on clip té na benga on film. Dans un film, pour amener ce leader, à cause de bon à Tongi Lupang. Mais le leader est habité, mon Jean-Paul Elès, les jeunes milliardaires. Merci vraiment pour notre Jessica Nzinga aux États-Unis. Si tu bon, il y a Sophie Mozombo. D'abord, maman à Paris, Candy la japonaise, Femi, Pichu Bolumbu, Nani, Kilibité chanteur, on a vu sur la deuxième fois. Bon, il y a Maninze Moana l'amour fou parce que tu comme les gens à Souka, réalisateur à Ochanga na Olinga. Ouais, Mbote Nangai na Don Ferrous Nim na la belle qui cherche na Mbinza et puis Banangola Nyoso donc Bambote na Binongo. Obosani Félicien Malonda. Félicien Malonda na Bosani. Yvette Mazé ou Samba. Des gars. Merci beaucoup Phil Vassile dans l'Inga c'est ma dédicace parce que tu clôturer Nanzembo l'amour fou dans l'Inga c'est ma dédicace spécial au mot de la fin Zali au Lobana Bachir internaute na bateau bazan à Paris bazan dans le monde entier balinga ka Phil Vassile ni ngozana kasa Kinshasa awa message ne koyebisa bango na ba dédicace. Bon on appelle ça mbote vite fait na Wassam dia Kota Palme d'Or yo na penaza pire via kati mona Panama Ricard de Lumbu. Il y a Gilles de Fer, Alphonse Mavouela, Ricky Madaka, beaucoup de Ricard de Lumbu, Colline Aekomaki, on a fait une agence Patrick Malouavengi à Paris. Et puis, tout le monde a fait musique, on a fait une autre mbote, on a fait une mbote, c'est les cas de collection à Paris. Et puis, François Ouambe na Japon, on a fait une mbote, moi ça m'a fait Rachidi Kola na Luanda. Et Nabosani, les grands Diego Kao, c'était là Pembe le papa na Moïse. C'est là Pembe le Dio Bomoni to Imina ve de Fao. Olobe la ngotin. Ah. Olobe te mona gang. Na mona gang. Bon olobe te ni na Imina grand prêtre bon. Grand prêtre zaï na Paris bozaki na studio ba image tambola. Olobe te talanga ba rappeler na rappeler. Dio na du siècle 10 que on a so boyo ki on buki Dio na bo senti ba bilenge komi. Au templaire Masamba sepela ki Samba Sakila sepela ki. Dio na ve de Fao. To Imina ki c'était là Pembe le grand Diego Ka ou le Liverpool, grand-père de Liverpool. Donc, merci. Vous êtes caméraman, Nabiso réalisateur, Hussein Sassi. Hussein Sassi, il est gentil. Malgré tout, on embêtait trop, mais on a mon niveau pour ça. Dans le cœur. Tout se séparé ce qu'on a dit Mokitoko amour fou au Bachir internaute tout bazoze la biso bazoze la yango pour na yo vraiment balobaki qui pegé titan fou yamba fila basé les leaders ba lettre F moi je les confirme ça m'engage que moi ngana benga kao leader à la voix puissante de la République démocratique du Congo dans les ngapé ça plaisir na martyr oui l'oiseau la nabiso depuis Allemagne na moi sina igete ngalinga ka danse te nga danse ngalinga ka danse te ngalinga ka danse na sike clip déjà na sir que batunion c'est le monde entier ba déjà mais déjà clip ah te faut yemba ngolamour fo je dis donc pour la minute tu es là Angelo ya Nzambe maboya okitana se et si batimbela pe ngalingi yo pesa ngaka muke ngana yemba pesa ngaka apesa ngaka moi apesa ngaka esre ngape amona na yemba kivite mbele mo ngeme yemba ngome le côté ni c'est moi parti muke Angelo ya Nzambe Amen. Alors,
yango nakoma na système femme soumise mama nakubela nakubela nakulia esana kobomanga segi yakupesa chéri nanga yako kubomanga yeba pesa sipio nakolela nakolela oligolo chéri kebeko banga nakozenga nakovinga yone costume nangai Jean-Paul pona ba soirée yone parfait nangai bolingo mese na lingi yo na motema bolingo tete lokola nakufa zoto molimo ekoboya mon cœur t'adore pour de vrai le destin m'aidera pour que tu sois à moi pour la vie ya Willy Mouchani papa nakubela bolingo na ye chéri ekomi obomanga nasengi yakupesa nakulia nakulela. Merci beaucoup, c'était là l'artiste Fila Basele. Donc je pense que vous avez aimé Martyr Willou Motema Igete Mboko depuis Bundesliga na bosanité Feli Kento Balobike, il est vraiment un mystique et mon réalisateur Balobi Hussein Sassi na bosanité mon cordon Moustapha Malem Balobi ke ngana yo singli fobo malgré que bajalou bazali koya mais info plus eza marambo to kundolabo iget ka bengele ya Roseliga iget ka bengele Mani Mwanza ba Roseliga pa jolo ngomba le 8 mars toza bon na believe na bengisi le 8 mars toza bon na believe na gitambo esika vena so King Kester et mené ya bana ko répéter ça dit toza on a le 8 mars na bengisi batu nyonso bon ba vacances nakin boya vraiment on a le 8 mars vraiment oyo Fila Basele ya zawana vraiment na believe le 8 mars on a bengisi binonios journée à la journée de la femme na bengisi binonios boya vraiment to resepela papa na Nour et Hussein Sassi merci beaucoup pour vraiment merci beaucoup Henri Modogolongo depuis Canada merci beaucoup Adi de la Boshi balobi ke masolo ya sika eye soko lingo contacter nga Peggy Titan contacter nga numéro oyo masolo ya sika ngoma business babi ke ngoma business eye na masolo ya sika coupe du monde spécial coupe du monde 2018 na kati ya Russie soko lingi au vivre vraiment bilingue ya coupe du monde 2018 na kati ya Russie na hôtel 5 étoiles babi séjour na yo ya mbote parce que ami singoma ya lobi ke aza mystique aza papa oyo vraiment aye ko aider ba congolais pour na bomona pe mbalo bomona Cristiano Ronaldo bomona bato belé donc je dis merci beaucoup na bato nyonso na bosante Feli Banketo joli mabeka papa na Jorsia na Divine na Messi depuis Rennes azai ko landangai rapidement numéro de téléphone ouais numéro à bureau est 74 59 29 Nasuka 54 29 Nasuka wana zia 089 74 59 466 ou un numéro à bureau bobengi borozwa vraiment bureau 089 74 59 466 ou un so bengi borozwa bureau vraiment sur la mamne sur Fila Basele pour na batalibanda bobenga vraiment borozwa Fila Basele merci vraiment. Ouais, merci vraiment. Merci beaucoup Jean-Paul Elessa depuis Canada à Hollanda biso na bosanité Monique na Luanda le V Marco Babi Marco Basele bato nyonso balandi Peggy Titan balingaka ngai vraiment on se retrouve à la prochaine émission balobi Moustapha Malé mais papa na Idrissa Babi l'homme en 4 soldats ici on boucle cette émission boucle Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka